Bonjour bandeko nanga, esika nyoso vidéo kutela bino moi c'est la Rodrigueza. Na ye na lombango kosala moi vidéo oyo pona ko sensibiliser biso. Eza na makambo ebele ezoleka na communauté na biso tozozala distrait parce que toza na bolingo te. Eza likambo moko etouché Congo Kinshasa. Ngai en tout cas pona ba Congo na ngai na yaka na ngai bofinga ndenge bokofinga mais na yaka na ngai parce que na histoire o nga na yebi attaque Bantou, les trois pays là, les trois Congo. Parce que Angola pèsera Congo. Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazzaville. Ba miso na compté ba compté de ba Cameroun de ba Gabon, ba tapé ba na biso ba Bantou. Tozala lié nanu, tozala ba donc tozala ba lié familial moko très fort. Toza ba voisin, ba mboka na biso eza telime kangama to lobara ba langue moko, to liera biloko moko, culture na biso eza presque la même chose. Donc les Cameroun touché tous les trois Congo na roya kolobela. Les Camerounais ne memingai awa bandeko na ngai. Ça fait au moins 3 jours. Notification pour yela kinga yawa ndeko na biso ya congolais na koloba mboka na yebi Congo Brazzaville na yebi te soka za Congo Kinshasa ou bien Angola mais aza mutamangala soka za mutamangala c'est kaza ndeko na ngapi donc ndeko na biso ba poane daki donc ba bomaki na bambeli na Belgique na Bruxelles précisément kota matongi bandeko na ngai ata mutu moko azo réagir te tozomona bato bazokenda bango ko réagir mais individuel tam so ayebaki ye camarade connaissance et puis voilà mais eloko nga na kosenge eza na communauté na biso tozalaka organiser na makambo parce que trop c'est trop soko na bandi ko compter ba jeune oyo bazokufa na maboko ya bandibu na violence ezoleka ndelo et puis bazomonela biso. Donc, c'est question de s'organiser, tout ça, la sitting. Maman besoin d'une association. Papa besoin d'une association, combattant. Combat, et ça, raté que non politique. Makambo, et ça, social, et tel peu, combattant. Parce que, boro, konza banane, biso, peuple, bozo, bouma, biso. Tout ça, ici, quand on me la té. Ambassade, na biso. Il faut tout meka ko s'organiser pour nous retirer stop, n'avant, oyamabe, et banda kala. Ngana yebisi bino e banda kala. Combien de jeunes oyo bakufa batia bango bambeli na bamboka neti Belgique, France, même na Hollande, na Allemagne. Mais tellement bayebi que tozara na biso organiser te tolekisa ngo kaka bongo. Mais ça jeunesse na biso oyo ezozala bazo arracher jeunesse na biso na liwa moko oyo eza oyo tanso bayebi na bango pete. Donc bandeko na ngai nga na kosenga vraiment na bandeko na biso même eloko ezala trop tard na vie ezala raté. Tozana bamboka misika mais basitinga boende il fallait qu'on s'organiser to kende biso nyonso na esika babomeli ndeko na biso bandi bope basala rango to kei esika wana to fandi to tie ba bouquet de fleurs to sali manifestation to tieli bango makelele babana ko banga ko boma bana na biso même soki bazana ba entourage ya mabe etali tozana bamboka oyo eza bamboka na biso te bango pe ba ya koya biso pe to ya koya donc bango bazana droite ba konzaka biso. Mais parce que biso tozara distrait na makambo mosusu oyo eza important to tika rango à côté yango nozo mona bana na biso bazo kufa lokola bambwa lokola bazanga bato ba kolobela bango or que toza wana pona to soutenir mutu nyonso oyo aza ressortissant ya bamboka oyo na tangi bandeko na ngai en tout cas na kosenga na ba association nyonso oyo boza censé ya ko battre la communauté botala mabe na biso te botala ke impolitesse na biso te soki 4-5 personnes baza impoli tam soso 10 baza bien organisé mais tout le monde a bango te parce que biso nyonso koti na ba distraction donc na kosenga na bino vraiment bo panzela nga vidéo oyo to luka solution bandi bo faut ba sentir présence à ba congolais so na bi ba congolais Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa biso nyonso tozali bana ya papa moko bambo tozala biso bato moko tobotaka bana ebele te yango bato tozala bamboka tala bamboka minene mais toza ebele te mais soki tosangani biso misato wana tosali force moko boye tobundelaka bana na biso oyo baza na balabala oyo bazoboma bango sa bayebi ke non ata babomi bango ata moto moko oya kolobela aza na ye te bandeko na ngai toka bato ya baasociation bozwa contact na ngai toya to luka solution na makambo oyo ezoleka na communauté na biso tozala mutu te oya kolobela biso tokataka ke mutu il faut azala mokolo soki ndenge nini biso tokomi lelo ba mama na ba papa
biso moto photo to pesa génération oyo mosusu etikali nsima na biso tolakisa bango nzela na organisation yango bandeko na ngai ndeko na biso akufi na Belgique ça fait au moins 3 jours esika babomeli ye eyebani ngai nakozwa contact na bata Belgique toza wana bamama Magalilo mama baza wana toza na bamama Anik Maluka toza na papa Chuke Bokecho Boyambo donc makamba boyende il faut to yaka pe to bimisara mutu parce que combat ezaka politique te mais eza protection ya peuple parce que soki peuple azate politique pe kozala te soki peuple azate bokozala pe na soutien na biso te na makambo oyo biso tozo souffrir donc yango na ye na lombango kobwaka ndakisa oyo keno to s'organiser to sala sitting esika mwana na biso wana kufaki c'est pas la première fois c'est pas la deuxième fois par année au moins 3-4 jeunes garçons bazwaka ba problème na bandibu baleki biso na force te eloko esala biso eza de toza organiser te tozwa makambo mais to s'organiser lokola ba communauté mosusu même soki toyoka na biso te mais soki tomoni ke no likambo oyo ezo toucher jeunesse na biso nyonso pe to bimi to sangani en bloc ekosala force moko boye ekosala pe ba policier balandelaka makambo comme il faut parce que boye ozala nango négligé bato babomi bakotambola na bango bongo bakosala na bango pe eloko te et pourtant que na Europe awa partout parce que bacaméra ezalaka soki likambo ezali bato bakokomona bapolicier bakokomona ke non moto asalaki likambo yango yeyo mpona ese répéter lisusu te ça fait de trop bajeune na biso bazokufa na maboko bandibu ezala awa na Europe ezala na bamboka na bango kutu koloba te donc eza tant biso ba noir biso ba africain parce que eza continent na biso bango bakuta soki wapi toyebi pete eza continent na biso totelemelaka bango donc voilà on est avec message na ngai la Rodriguez na petit mbote na bino nyonso to ba mamingeni boya to sangana makamonde yango yo makamba bozoba to zokosala kala to tika to komi ba mama responsable ba mama to koli na poto to yebi nini ya kosala pona ba génération oyo mususu oya sima na biso bazala pe bien donc voilà bopanzela nga vidéo oyo tozwa ba contact bato oyo bakozala na en tête bato yebi bango déjà to appuyer bango pona to sala sitting oyo makambo esila donc voilà c'était la Rodriguez pour vous je vous aime énormément.